Salut, salut, salut tout le monde. Salut peuple congolais. Amour et la culture nabiso, na pesibino mbote mingi. Normalement, ngande konabino Elise et Salomo nazalaki paysanna posate ya koleka na réseaux sociaux. Donc je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes quand même au 21e siècle. La civilisation moderne implique quand même le respect mutuel. Auto si est obligé, et surtout nous sommes des Africains, tous vraiment africains. Et sengeli to garder culture nabiso, ndenge sengeli, to memia yango ndenge sengeli. Pour ça l'anglais zalaki kolekate, kasi le lenge bande ko ebele, na ba fanatique nanga, na ba oyo pe baza ba fanatique te bazaki na po saba yeba éclaircissement ya likambo. Yango moni na salaki point de presse pour éclaircir la vérité, rien que la vérité. Alors, il y a un deuxième tour, de l'inga qui sous les cabomoté parce que ibisa kibiso, tous les avocats, peuple congolais pena ba tomboka ki balobi non maman, tala li kamdenge zoleka, yo les cas li sous na ba avocat pour ba bande la li sous li kambo yo loba qui c'est comme si bande ko bazo comprendre té. Ya bande ko ngambo kuna bazo comprendre té que vérité ici bimaki. Yango na totuna ki motuna pe. C'est la majorité. Voilà, majorité lobby, tous les catés en tout cas. Majorité lobby, oh déjà tous les lobby qui et si les cas qui déjà. Bande konyo soyo, bazala qui na katia liste de la majorité té. Naza de cœur nabino. Namoni vraiment bolingo nabino parce que m'appelle et l'équipe de partout vraiment Instagram nanga. Merci beaucoup Nanzamba bon et parce que naïba na quitté lelo naïbani. Par contre nanga lelo eza yakotonda. Babonné, babaki sami, n'a pas voulu zambé pour yango parce que chaque chose a son temps quoi. Donc par union sorto les attaques que ignorer bino non tous ensemble na bino kasi to landi majorité pour tout ça là o esengeli to tika justice ya lola et kata makambo pe justice ya mboka nanga Congo kata makambo parce que nazali na confiance makasi ya justice nanga Congo parce que tous en état de droit donc mon union soit en droit ya pour réclamer droit na yi. Donc, quand on est au bas, laissez les choses d'en bas mourir de leur propre poison. Bisous, je vous aime. Bisous.